Bandeko, encore une fois, Eza Gilmas, toza ko décortiquer analyse sortie médiatique ya Ferregola. Ferregola na kati ya sortie médiatique na ye epa ya Gauthier Seye alobi makambo ebele, mingi ya makambo yango aza koblongwa na nzela ebele mingi eza pena lokuta. Alobaki boye naza na plus de 20 ans ya carrière solo. Fere alobi aza na plus de 20 ans ya carrière solo. Or biso nyos toyebi abandi carrière solo na 2007. Album ya liboso eye na 2007. Soki ata alongwaki na 2006 pour préparer album eye na 2007. 2006 toloba abandaki. Lelo toza na 2026. Donc 20 ans. Mais yazoloba aza na plus de 20 ans ya carrière solo. Donc aleki déjà 20 ans. Masonja liboso yango wana masonja liboso. Naza koyela bino deuxième élément oyo alobaki et puis tokoti directement na nini. Tokoti directement na analyse. Na kati analyse kaka ba propos ya Ferregola eza ko tenir kaka eza kaka makambo na ya lobi boye. Tozozwa ba visa te po ba musicien congolais moko bafundaki biso na ambassade. Alors bi musicien moko congolais afundaki ye na ambassade yango azwaki ba visa te. Boyo kango bien, alobi bien bazwaki visa te po musicien moko afundaki bango na ambassade. Donc ba musicien mibale te, musicien misatu te. Mais ilunga alobi nini? Ilunga kaka musicien ya Fere alobaki nini? Tozwaki déjà ba visa DG na biso asalaki accident bayibaki ba visa. Ilunga alobi bayibi bango ba visa tango accident salemaki, mais Fere ye moko alobi bazwaki ba visa te po musicien moko afundaki bango. Bozonga pesi matango ya accident wana balobaki ni na accident. DG soki Polo azeko bimana azeko zonga na ndaku asali accident na ba visa nyoso passeport na ba visa na mutuka ba visa ebungi. Ngai na yaki koloba soki makambo boebimi une semaine avant c'est fort possible lukute za la kuna. Boyoka sika ba contradiction tango na yebisa bino keza lukuta. DG Polo ba passeport ba yibiye kaka na butu une semaine avant. Fere ye moko alobi pop na période na balobaki ba visa ebungi bazalaki na makambo ba visa ebungi. Fere ye moko alobi eza na musicien moko oyo afundaki bango na ambassade yango baza kozwa ba visa te. Toloba eza oyo te depuis Accor Arena de nini ba Adidas Arena ba nyoso abetaki ba NG ezalaki na problème ya ba visa déjà ba fundaki ye. Mais pourquoi boza sika batikala jamais koloba likambo wana? Mais bino boze koloba toujours main noire. Donc Fere ayebaki ke mutu moko déjà fundaki bango. Mais botala sika ilunga pe aye alobi bayibaki bango ba passeport. Ba visa zalaki déjà bazwaki ba visa mais bayibi bango ba passeport na kati accident. Ba version nyoso yo eza ba version ya lukuta nyoso zo kubima na ndaku moko mais maloba différente et puis eza différent pena makasi. Moko azwaki visa muso alobi ba visa bazwaki te. Fere alobi bazwaki visa te mais ilunga alobi bazwaki ba visa. Bozoyoka ba contradiction. Alors tango contradiction bo eza koya, je suis le premier encore une fois ya ko lever voix nanga. Ça fait presque 2 mois 3 mois naza koloba toujours que Ferregola na entourage na mobimba baza ko rôder autour ya mensonge. Communication na bango, marketing na bango ezotambola na mensonge. Avant kutu concert nga na ebisaki bino ba viser ko zwa mate bino bofinga ki nga isika boyoka version ya Fere nga mutu bofinga ki na lobaki ba ko zwa visa te. Fere ye moko ayeko confirmer que ba zwa ki visa te pour bafunda ki bango. Donc j'avais raison. Pourquoi est-ce que bofinga ki nga pona lobaki vérité mais mutu ayeko confirmer vérité yango Ferregola. Est-ce que na kosi
bino bolobi délégation eza koya même banani yo se ba trésor congolo délégation liboso eza koya lukuta deuxième délégation eza komata chaque jour baza koloba même chose mais ngana za koya koyebisa bino ke makambo baza koloba eza lukuta bakoya te est-ce que faire aza ko confirmer te alobaki nini bakozwa visa te po mutu moko bafundaki ye balukuta oyo batu baza komema ngana za komemela bino vérité ba vérité nyoso naza koloba bolinga te ekotikala toujours vérité sœur nangai de tout le temps la grande dame Irène Mabweni na pesi mbote ya trop Patricia Edouard la femme mystique na pesi pe mbote ya trop bande ko boza ebele na kati ya chronique dinette ba présence na bino zo sala kitoko neni ndeko nangai nani oyo ndeko na ngai ndeko na ngai nani Mami Sadiki na pesi yo mbote ya trop bino bagolwa tout na pesi bino bambote ya trop bawera sonique génération berceau bandeko na pesi bino bambote ya trop une fois encore bobo sanate que le 4 juillet 2026 concert ya munene zo ekobetama na Belgique na Forest Arena wera sona kozala kuna le 3 juillet encore une fois 2026 Héritier Watanabe akangi penda Zénith de Paris moyen to ningana susu ezate na vendredi oyo le 24 avril 2026 vient na biso ya Josar Mokongo Koba akozala wana koningisa biso avec ba zekete awate nini lisusu système benda makambo wana nyoso bokende koyoka live na Zénith de Paris le 24 oyo mutako kende ko renouveler encore koko nini kozongisa bilenge wana ko continuer avec bilenge wana na Zénith de Paris le 3 juillet kozala Héritier Watanabe et puis pona ko clôturer na été oyo e kozala Werason le 4 juillet na Forest National Arena na niveau ya Belgique. Bandeko na ngai toza ko continuer na makambo etali analyse oyo ndeko na biso fere aye koloba encore ba golua surtout bino batu bolobaka batu baza ko sopa babule esprit wenge ezate soki mutu a soutenir Fally Ipupa na makambo nyoso fere alobi awa so botali likambo ko soutenir oyo héritier bazosala bawera bazosala basam chintu bazosala kosala unité na kati ya musique bino boza koloba eza kosopa bule eza esprit faible mais groupe wana ya batu baza ko soutenir déjà ba musicien nyoso eye ko bakisa faire gola pe aye ko joindre équipe wana ya ko soutenir ba musicien alonkirasi awa nazolobela alokirasi ya aza ko soutenir Fally Ipupa azo soutenir nani nani Héritier Watanabe azo soutenir Werason sikatangu toze koloba nani wera asopi boule wera aza sans esprit Héritier asopi boule Héritier aza sans esprit mais lelo faire gola pe aye ko soutenir Fally est-ce que yepe aza sans esprit est-ce que yepe asopi boule ou bien ko sopa boule zakaka pona fere pona wera na héritier mais fere ye akosopa boule te atasoki asopani boy bobo sana te encore une fois mutu oyo boza ko kosela makambo eza fere a soutenaka ba musicien a soutena tangu musubatu misu babandi ko soutenir bino boza komona ngo mabe selo bino fere nde azana droit ko soutenir ba musicien ba héritier bazana droit te selo bino wera sona azana droit ko soutenir musicien te il faut kaka héritier il faut kaka fere gola ba question yango wana bino bagola bona asir ke boko répondre ngo na kati ba commentaire awa nazo sala analyse sérieuse analyse moko organique analyse moko intelligente nyoso noti koloba awa masonjo eza ko rode na communication affaire gola so bomoni moko ya lukuta ona kosi botia na commentaire parce que na lobeli ilunga ndenge kokosa nani faire pe alobi makambo mususu nani mutu alobi vérité nani mutu akosi boke na makambo ya carrière ya faire gola carrière solo azoloba pli ya 20 ans mais biso so to sali calcul azana moins de 20 ans so qui vraiment carrière bandaki na 2007 toloba azana moins de 20 ans ya carrière solo
bomoni sikatang biso toza ko ya ko détecter makamwana toza ko dénoncer makamwana boza ko zuangai mutu mabe pour rien et pourtant vérité nde il fallait que to promouvoir vérité au lieu ko tikala kaka na lukuta ngana zo memela bino ba vérité soki bino bolingi ko tikala na lukuta en tout cas wana par na bino mais nga vraiment na sina sali par na nga ya ko memela bino ba vérité oyo déjà eza clair bande kona komi na suka oya kozala na posa ko tia ba j'aime ba commentaire ko s'abonner et comme tango na bino et comme tour na bino en tout cas on se revoit à très bientôt mutu na bino Gilmas toujours na katia ba analyse organique.